c'est na kiri ba pesa ko na bureau. Il y a la police, il y a le gouvernement, il y a what dans la police. Il y a un chef de l'État, il y a un ministre, même aux ministres, ils ont l'air de la cortège, ils ont makamboka, tchelango wuwu. So ozo kende ka ba copie non ngo kende ko cha wuwute. O komi simple citoyen na carte électorale. Et là qu'on a des civisme, et là que kelanga. Ya ona mona ka batu. Na ana ba mabe. Baza ni côté ça pa kengo te. O pa kengo ya. O mona cortège pa kengo. Te na mona te. O mona wa cha batu mala leso. Te na mona te. To zanga na tanga mobutu, apart mobutu no ba ministre ndé bando kende ba nina wango wana. O vando mwana mkoalo. O mo itela ministre moko ye. Na ji na ba Mercedes na bangwana calme. Mais bino ki bokonzi na bino tiki bureau tina nzela. Même le roulage à l'état, le télévision tourne aussi, aussi liquide. Oui, oui. Au moins, on a besoin de classe, il va être classe. On va quoi ça dans la TV qui va fitir les Congolais. Il a doublé. Pour ça, tout le monde a kimi. Pendant ni à sa chef. Balingi grade, n'ande bon nyoko la soda. Surtout ba soda. Ba fanda ko ba kwe, OK, on est si gari banité. Balia ka pété pasta. Maman. Balé ça ba ngote ba pesa ngamawa. Oh. Oui, mais je suis en Congo, je suis maman. Te, ma Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, 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 tapez les mains. C'est na kiri ba pesa ko na bureau. Il y a la police, il y a le gouvernement, il y a what dans la police. Il y a un chef de l'État. Il y a un ministre, même aux ministres, ils ont l'air de la cortège, ils ont makamboka, tchelango wuwu. So ozo kende ka ba copie non ngo kende ko cha wuwute. O komi simple citoyen na carte électorale. Et là qu'on a des civisme, et là que kelanga. Ya ona mona ka batu. Na ana ba mabe. Baza ni côté ça pa kengo te. O pa kengo ya. O mona cortège pa kengo. Te na mona te. O mona wa cha batu mala leso. Te na mona te. To zanga na tanga mobutu, apart mobutu no ba ministre ndé bando kende ba nina wango wana. O vando mwana mkoalo. O mo itela ministre moko ye. Na ji na ba Mercedes na bangwana calme. Mais bino ki bokonzi na bino tiki bureau tina nzela. Même le roulage à l'état, le télévision tourne aussi, aussi liquide. Oui, oui. Au moins, on a besoin de classe, il va être classe. On va quoi ça dans la TV qui va fitir les Congolais. Il a doublé. Pour ça, tout le monde a kimi. Pendant ni à sa chef. Balingi grade, n'ande bon nyoko la soda. Surtout ba soda. Ba fanda ko ba kwe, OK, on est si gari banité. Balia ka pété pasta. Maman. Balé ça ba ngote ba pesa ngamawa. Oh. Oui, mais je suis en Congo, je suis maman. Kinshasa, Oboyo, Karana Monoko, Yango, Bomoni. Mboule Beta, ça fait déjà 2 semaines. Mais, Bota la Nenge, direction Mobimbo Beba, et comment salité à l'Olenge Boy. Siko, n'habité. Beaucoup de commentaires. D'abord, c'est une des gens du Congo, mais dimanche, autorité morale. Alors, la Seigneur Nabino, beaucoup de commentaires. Est-ce que Kinshasa est allé la belle? Tout Kinshasa azali la poubelle. Donc on a vraiment là un commentaire troyeba ceux qui a vu na bino zanini parce que aux alliés important. Ceux qui commis troyeba que aux alliés vraiment vrai congolais aux alliés na vie au pesa. Ah vous allez la tinel hein mais butala ndenge tinel comme nango full bomoni ta. Tinel comme nango full. Ah Kinshasa la belle, tout Kinshasa la poubelle. Beaucoup de commentaires. Merci. Le deuxième événement à Maïna, capitale à Kinshasa. Deuxième événement, si on a limité, ils ont des bonhommes, ils ont limité Kingabona, Pont José, Tala Milangi, Maï, Tala Belé, Batuba Kini Kutunangambo, Bazokati Kotopo, de l'autre côté, Ezane, Lissusu et Belé, Maï, côté, Bona Bandaku, et qui est Belé, précisément à Kinshasa. Na limité deuxième événement à Maï Wezole kana mikolo Toloba bato bazali kaka pembeni ya salité. D'abord c'est union des gens du Congo me dit mais c'est autorité morale. Bomoni déjà les bato bavandi pembeni ya salité là tsiki bato mingi bazali ko vivre na Kinshasa. Bazana bango bato ya maboma moto ye baraté mabota la salité moto azali koteka même esika salité ezali yango na reconfirmé bakinois mingi oyo bomonaka bazala na bango maboma mais omona bango alati mwa propre mais motu na ye
toloba o toloba te bato bazali kaka pembeni ya salite. D'abord c'est union des gens du Congo medi na autorité morale. Bomoni déjà nde bato bavandi pembeni ya salite lakisi ke bato mingi bazali kovivre na Kinshasa baza na bango bato ya maboma moto oyebaka te na botala salite moto azali koteka même esika salite ezali yango na reconfirme bakinois mingi oyo bomonaka bazala na bango maboma me omona bango alati mwa propre me motu na ye oasi koyemba moto ya liboma aliaka na fulu. D'abord c'est union des gens du Congo medi mayas autorité morale biso mpe tozali koyembela siko nzembo wana mpa bakinois bakinois baliaka na fulu bakinois baliaka na fulu bango na famille na bango baliaka na fulu bakinois bato maboma baliaka na fulu babebisi Kinshasa bato maboma baliaka na fulu bakinois baliaka na fulu bakinois botala ndenge nini bokomisi ville na bino bomoni Félix Boise koyemba moto liboma aliaka na fulu soki Kinshasa komona ba fulu bo asike bakinois nde bazali bato maboma bomoni ezali pasi mpe mawa bakinois baliaka na fulu bato maboma baliaka na fulu Kinshasa yango oyo boyokaka mingi na ville province ya Kinshasa yango oyo bino moko bokoma na bacommentaire est-ce que Kinshasa ezali propre to ezali salite bokoma juste na bacommentaire biso tolakisi kaka image ezali claire est-ce que Kinshasa ezali propre to ezali salite omoni bokoma juste en commentaire c'est union des gens du Congo medi mayas autorité morale. Merci bomoni Kinshasa yango oyo toloba o toloba te bato bazali kaka pembeni ya salite. D'abord c'est union des gens du Congo medi mayas autorité morale bomoni déjà nde bato bavandi pembeni ya salite lakisi ke bato mingi bazali kovivre na Kinshasa baza na bango bato ya maboma moto oyebaka te na botala salite moto azali koteka même esika salite ezali yango na reconfirme bakinois mingi oyo bomonaka bazala na bango maboma me omona bango alati mwa propre me motu na ye eza nango normalité vous voyez donc bato mingi motu na bango ezali nango malamu te donc ozomona esika bosoto ezali esika maladi ezali me moto azali koteka azali à l'aise azoyeba te ke bato nde santé ya bato azali kotia yango en danger ezali mpasi mpe mawa non ça c'est incroyable 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 du jamais vu. Non. Non, c'est incroyable.
gouvernement tango nakomi na kinyango ngai na miyokeli mawa ngai na miyokeli mawa Non, ça c'est incroyable. Incroyable. Incroyable, incroyable, du jamais vu. Non. Non, c'est incroyable. Bumba doit partir. Bah autre ça bah caniveau na venir yo 2 mois route est belé. Bino mo botal. Vous pas mo dindi ah tout ça gombe na konya ebe. Boy. Boy to lo baté. Bonjour c'est tout le baté boy. Bino mo botal. Président est mon escorte et Cholaki, escorte à président Cholaki. Tout le bateau, tu habites vos hommes à tout le monde, ou bien vos obangaï. Le gouvernement faut dire oui maman c'est le gouvernement faut dire le gouvernement a un problème ils sont autour de Bisamboka dans Kinshasa limité première industrielle Kaonatra. Chaka fola bongo. Chaka fola bongo, fola bongo. Voilà. Fola bongo.
Bonjour, monsieur Gaboni, c'est la part de Toukin Mazalaza. Boutala Salongo. Salongo, Boukani, donc, Nitoué, Katelelo. Tala, érosion. Batouvalega, ah oui. Bah, ministre, bah, conseiller, bah, député, Tanzela Salongo. Fouti, Limousabi Missou. Fouti, Zélé Kabouani. Bumba doit partir. Bah, autre ça, bah, niveau na venu, 2 mois route est belé. Bino mo botal. Nous pas dindi. Ah, tout ça a gommé na konya ebe. Boy, tolo bate. Bonjour, c'est Tolo bate, boy. Bino mo botal. Président et mon escorte et Cholaki, escorte à président Cholaki. Tout le bateau, tu évites vos hommes à tout bon moment, ou bien vos obangaï. Botala, il est quelle heure? Na aucun. Gari na kunywa maji. Voici Kwayemba Motoliboma aliaka na fulu. D'abord, c'est union des gens du Congo, mais dit autorité morale. Bisope tous allez Koyemba la seconde on n'a pas bakinois. Ah bakinois baliaka na fulu. Bakinois baliaka na fulu. Bango na famille na bango baliaka na fulu. Bakinois batama boma baliaka na fulu. Baby si Kinshasa batama boma baliaka na fulu. Bakinois baliaka na fulu. Bakinois botala ndenge ni bokomisi ville na bino. Bomoni Félix Kwase Kwayemba moto liboma baliaka na fulu. Soki Kinshasa comme na fulu bo asike bakinois nde bazali batama boma. Bomoni ezali pasi pe mawa. Bakinois baliaka na fulu, batama boma baliaka na fulu. Kinshasa ya Ngoyo oyo kaka mingi na ville province ya Kinshasa ya Ngoyo bino mosiko bokonga na commentaire est-ce que Kinshasa ezali propre to ezali salité bokoma juste na commentaire biso to lakisi kaka na ezali clair est-ce que Kinshasa ezali propre to ezali salité. Bomoni bokoma juste en commentaire. Seigneur les jeunes du Congo, Medi Mayence, autorité morale. Merci. Bomoni Kinshasa yangoyo. Awa toza na 12e rue. Donc mbula ya mukeo maiti na loketo. Siko bozo luka 3e mandat. Po maye mbanda ko matati la kilo ya batu toni. Po na 2e mandat déjà mai na loketo. Mbula mukeka mai na loketo. Mais bozo luka 3e mandat. Oh non, il a une mission. Donc mission les animes. Ceux qui voulaient bêtises, ils vont pour maye comme abiso ti la kilo. Donc à personne, donc à sonner. Ceux qui besoin pour cater de démissionner bokende. Hein, botika batu mususu bakoya, peut-être bakosunga pour que bakongole ba vivre dans conditions bien. Tala mai. Na banda kwa batu mai do. Tala mai. Mai atona po mai ko ya ki. Tala mai. Moete atoko kate to kimela wapi. Mai na banda kuboye.
Nzamba Lola. En tout cas, bah, China boya peut que ça me bandaki. Pour ça me bandaki. Tala mai, bah tu ça mai boy. Mai boy. Attends la pont et qui entre les bana ma tête. Tala mai. Batukana kati ya mai botoke wapi loko yosa ndako ezindi boye osani mboko ebonga te moni mboko ebonga te mboko ebonga te fe tama inenge kindi tama inenge kemo a ngamo mata mo makolo dala ko makita siko na ebwe pona katsa ke salongo D'ailleurs, qui t'a signé d'autres mailles, n'est-ce pas lavé, au leli, au pokimbi, ta pokimbi, ta maille. Mboko, tamboko, mboko bon gâté. Fais ta maille n'est ya. Une maille n'est pas maille toka. Maille toka. Maille toka. Ta maille n'est toka. Maille toka. bato mingi oyo bavandaka na Kinshasa bazali bato ya malonga te parce que botala ndenge nini bazali kobebisa ville na bango. D'abord Seigneur de Jean du Congo me dit ma autorité morale. Bomoni ndenge ville province ya Kinshasa bebi. Alors siko tokoloba nini? Est-ce que ba o ba bebisi yango ezali ba ministre, ezali ba député? Là je ne pense pas que c'est possible parce que c'est déjà impossible parce que bango bavandaka na ba milliers oyo te. Donc on va na bagombe mais botala siko awa ndenge nini population ya Kinshasa bango ba BBC ville na bango siko bozo c'est la kaka ba konzima o bongisa la bino esika yo BBC bongisa yango eza lokola ndeti ke osumbi na po kende ko boka po na yo bino population bo BBC awa bo bongisa yango botala ndenge bato ya Kinshasa bazala ka salite makasi botala ndenge ba BBC mboka bomoni awa tozali na route de la libération ex-24 novembre. Alors, botala Kinshasa o boyokaka na sango. Kinshasa yango yo. Bomoni botala malamu. Nasi bozomona malamu. Awa tozali na Kinshasa en route de la libération ex-24 novembre. Alors, selon Bino, est-ce que Kinshasa ezali la belle to ezali la poubelle? Beaucoup on a juste quand on a commentaire avis na yo ezali très très important. Comment avis na yo est-ce que Kinshasa ezali la belle to Kinshasa ezali la poubelle? Tozaka na posa ya avis na yo bomoni Kinshasa ya yeyo Kinshasa yeyo taba pour vendre la côté ya poubelle sonia. Alors bopesa avis na bino. Merci. Awa tozali na route de la libération ex-24 novembre. Alors, botala Kinshasa o boyokaka na sango. Kinshasa yango yo. Bomoni botala malamu. Nasi bozomona malamu. Awa tozali na Kinshasa en route de la libération ex-24 novembre. Alors, selon Bino, est-ce que Kinshasa ezali la belle to ezali la poubelle? Beaucoup on a juste quand on a commentaire avis na yo ezali très très important. Comment avis na yo est-ce que Kinshasa ezali la belle to Kinshasa ezali la poubelle? Tozaka na posa ya avis na yo bomoni Kinshasa ya yeyo Kinshasa yeyo taba pour vendre la côté ya poubelle sonia. Alors bopesa avis na bino. Merci. Bonjour, Kinshasa inondé à chaque tombée de pluie. Posons-nous la question, que fait l'Office de voirie et drainage? Pour ceux qui ne le savent pas, l'Office de voirie et drainage qu'on appelle OVD, qui a été créé depuis plus de 40 ans en République démocratique du Congo, a pour mission non seulement la construction, l'entretien des routes urbaines, mais aussi a pour mission de drainer, le drainage des eaux dans les grandes villes, les villes urbaines comme la ville de Kinshasa. Mais est-ce que l'OVD fait ce travail alors que
il reçoit le financement du FONER. Ça veut dire que drainer les eaux, ce n'est pas la compétence du gouvernement provincial ou du gouverneur de la ville de Kinshasa, parce que nous, ici, on a personnalisé tellement ce débat qu'on ne regarde pas le vrai problème. Regardons le vrai problème. Tournons-nous du côté de l'OVD. Posons la question à l'OVD parce que c'est lui qui doit faire ce travail de drainer les eaux. Pourquoi il ne le fait pas? Ici, ce n'est pas question de voir le gouverneur de la ville. Parce que les vrais coupables sont connus. C'est l'OVD qui doit faire ce travail. Mais l'OVD ne le fait pas. Que fait l'OVD? Où est la limite de sa compétence? Que fait l'OVD? Quand? Comment? Et que fait-il de tous les fonds qu'il reçoit du FONER, puisqu'il est financé pour faire ce travail-là de drainer les eaux dans la ville de Kinshasa et dans les grandes villes à travers la République? En tout cas, essayons un peu de dépassionner le débat ou de personnaliser le débat. Regardons les textes, ce que disent nos textes et que l'OVD nous réponde aujourd'hui. Moi, je lance juste un débat parce que j'y ai réfléchi. J'ai l'impression qu'on va juste sermonner quelqu'un alors que derrière, c'est toute une machine. On a beau donner la chance à M. Daniel Bumba, mais non, mais ça va pas. Excusez-moi, mais ces poubelles-là sont dans l'enceinte de l'hôtel de ville Kinshasa. Excusez-moi, s'il vous plaît. Regardez ces bureaux sales là, c'est l'hôtel de ville Kinshasa. Est-ce que vous pensez que ce gouverneur va vraiment faire quelque chose pour la ville? Vous comprenez pourquoi il y a inondation partout? Parce que chez lui est sale comme ça. Est-ce qu'il va trouver des solutions durables? Oyoki elengi ya Congo, tapez les mains,